marque ya nini wana songo ba comment on est bango PBT ce qui marque ambisi azana no mukolo makasi déjà koli moni mutu so koli aye ba kasuma ka makolo bate pour comprendre aginer alongola kaka chapeau na émission wana komona azapena suki awa donc di bandi pena ya di bandi azana ngo azoye ba suma kambote et puis tena makamazolo okopesa respecter ne logo epesa rabana Liverpool a zaki kuluna. C'est là. Liverpool a zaki kuluna. Kuluna? Oui. What? Liverpool a zaki kuluna. Défendé. Le rôle a eu occasion de m'imiter. Faut comprendre. Tu kuluna les affaires. Natikali. Parce que le rôle a eu la kuluna. La kuluna baza mingi. Yo keba. Yo boy. Jour à Robin Michel bien les chèques. Liverpool a fait. Jour à Liverpool a Robin Michel bien les chèques c'est une émission. Liverpool a zaki kuluna so teli bato ba lekana ba machette na émission avant concert en Martyr et ça ba Liverpool oh là là c'est quoi bongo ya jadi na JDT na Bill Clinton na bisa OK ne toi boy vraiment ne héritier faut aller na rang faut aller na rang ba petit musicien d'abord héritier butanga ki place faire azaki atala kiwa aza mwana ya feri azalo wa ilunga est-ce que héritier ki mtselele na boyemba Attention les bâtis héritiers. Héritier de commissaire musicien, tous les Congolais te disent que c'est pas pervers. Et puis il y a distraction, tu dois comprendre qu'il y a distraction. Ceux qui savent les yo, azana maramuni na wa, des tels bango na ni. Parce que bango ba za biso to finga sele. Tu go finga sele ote. Asala maramuna ni nga osala. Ye pas finga ne wa tati. Ya lobby azana posa wa ta sala clip. Place bango ba yo kana kina wa ta biso za kiti. Place ba yemba kina wa ta. Marambizi azala kiti. Bango tout bazalaki te soki wata akozala pe na clip wana te etali pe bango te donc c'est le tel lobby ata singi wata on etali nango biso te bakatiki bino 48 heures c'est par rapport que soki boyi héritier watana beso ka yete na clip wana na place na ko remplacer bambwa donc bato babe azala roi héritier watana bembwa deya mokili mobimba ebi héritier watana baza mbwa te héritier watana bazala pulga koza nosa toke oyo na satan de puis bitumba pe ya ba musiciens eza les 15 jours rumba forever bonga la yembaka boya siko botala nani ayembaka kele tio tana bina rumba forever wana atie vocal ya mutema mabe makasi donc ayembi pena na esprit ke aleka kaka bango tout OK po mutu ayembi koleka wata zate bino moko bozela boyoka tie wata na rumba forever sorte sa vocal oyo wata tie soki ezangaki rumba wana nga ozala na difficulté oh là là mais die grand wata yembi et puis ayembi tasiko ayembi na sol voilà DJ na likambo oyo esele oyo ekopelisa moto mais babe artiste déjà andimaki koyemba déjà na artiste andimaki featuring mais pourquoi na era clip ebotaka matata na mboka la biso to deux personnes bayembi non moni c'est le aza na biso c'est le scrum aza na biso ye moko alobaka aza ve ya goga aza ve ya goga ndenge aloba lokola aza ve lokola aza ve ya goga ayembaki na goga kado yango wana ti kasi amaîtrise ti soki oyembi na mutu aye na clip te eza pe problème te vo na ye eza wana akosala pe clip wate opréparer chemin de la gloire yo nimi pena wate ninga opréparer chemin de la gloire boalesala so baclip eya logique te basala promotion soki bakokoka kofula artiste na bango te batika bachange cop lokola bamelaka diamba mingi bafongola bango tout banganda bakoma koteka diamba c'est tout ozwi baya mpaka bango tout bafongola nganda babanda koteka diamba baliverpool bafongola nganda babanda koteka diamba héritier esiki baosala lelo bazongo mpo basele ye aza petit frère ya sele ye moto akocontredire biso aza te bino bokita bomata tout mokili abi ke aza petit frère asele ye yo oyebisa sele yo nini sele oyo abita na 48 heures sosala clip te na yo na bato no bozwa makidi bozwa bambwa seke bana na ye mpena bakendaka ntiki te babétise na nini bongo moto azobimisa eloko epesaka bana azopesa yango valeur te azoloba yango n'importe où azazoba aza mayele te seke elakisa aleka na bas de l'école te aza mayele te et puis aza kisita abotaka te héritier watanaabotaka bongo makauzi aboti soko omoni mutu azoloba eloko azokomprendre te kasi ezongeli makauzi oyo mona deya mona makauzi aza na mwana te makauzi aza kisita et puis aza na kisutu
bakata ete oyebi yango makausi bakata ete sikoyo lokola ya botaka te ango compare bato nyonso na ye bato baya te obanda bango mabe invitation lokola ardoise mais avec divers invitation en bois neti kaka basali yango na Joseph tata moboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na bafololo nango jardin d'Eden invitation ya boye bongo ya mokolo mpe tilata mabe maison divine abosali bino te atieli bino mpe promotion ngole ya pamba maison divine balinga mboka boye te. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Bonjour, bonsoir, Nababone Nyonso à Congo et Sengo, Officiel TV. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes, hein. Très à l'aise de vous retrouver encore une fois. Na émission Nabino, le news de Joyce, hein. Les news de Joyce, c'est ça toujours kawana. Pour nous, même Nabino, actualité, news, c'est ça, la terrain. Pour nous, même rien que la vérité. Ah, l'occulté des kakaté. Je passe d'abord derrière la caméra. J'ai dit bonjour à mon caméraman, Arnaud de Matumona. Pourquoi pas dire bonjour à toi, Stoda Coiffure. Bonjour à toi, Again, jeune garçon, l'équipe de News, on Salamanza, qu'on a entré à Ethiopie. Bonjour à toi, ya Bruno Lubi, Kambongo, ya propre fan, Mbongo, à Salité Zalarati. Bonjour à toi, Clégis Zéis, Nkomboso de la presse. Bonjour à toi, Awa Tubasu. Bonjour à toi, ya Pakassa, Jambo, mes condoléances. Bonjour à toi, Djibril Biyek, le jeune entrepreneur. Pourquoi pas dire bonjour à toi, ya Willy Mouchen, plus 243, le 27 Pakibo. Bonjour encore une fois, Nabino Bolinga, Joyce Tumba, autrement dit Benzema de la presse, Nazara Kaka, pour nos celles, les Moussala, pour nos mêmes rien que la vérité, Awa, l'occulté des Kakati. Abonnez-vous massivement. Congo et Sengo officiel. Si vous que monsieur Koti, au partager, au liker, au commenter, il y a monde de Sarah qui est le et aujourd'hui, dans les news de Joyce, nous allons mon côté, je reçois pour vous, mon quoi, il y a Spiritas. C'est par rapport, il y a droit de réponse, il y a marque, où vous n'allez pas, pour Babi, les lots, pour répondre, parce que trop, c'est trop, et pourquoi pas, les cambriassés, les autres, éviter 48 heures déjà, les cas qui mettent au monde, pour nous, Spiritas, pas beau, à côté, il peut au monde, bah, marque, vous savez, pour nous redéfendre, c'est les autres. Et voilà, Arnaud de Batumo, on a Fongo les langas, caméra namba, invité nanga, DJ, bonjour. Ouais, bonjour Joyce. Bonjour, bonne santé. Bonne santé. Ouais, santé, on a provision dans 10 ans, santé, on a belle rare, après 10 ans. Obéli. C'est beau. 2 ans, 10 ans, c'est qu'on peut obéli. 10 ans, c'est qu'on peut obéli. On a après 10 ans, on santé, il y a un paiement. Ouais. DJ, Boni, chemin de la gloire. Beaucoup mis à niveau ni. Ça se passe comment avec chemin de la gloire? Ouais, chemin de la gloire. Ils ont évolué qui te vraiment te commune à souka boga yemli à boaki à silisi maramutu na mito to zelara date parce que biloko elamba nango ebele kasi ba sauce ekeseni voilà déjà chemin de la gloire elamba na ba sauce moko boye na ba épices à sika ba épices ona ba lambela te yango ba lambeli chemin de la gloire yango zo mona na minute oyo ba tout ba kimi terrain ba tiki kin pour hériter watanabe. Donc, si on peut dire chemin de la gloire il faut que vous allez libana moka pour obima yo kasonité. Donc, à bientôt chemin de la gloire ezoya. La spiritualité tous à la près, oyo à s'abonner na na page ya héritier watate, c'est le temps kende ko s'abonner parce que bilengwana eza royo na basangote. Oyo à s'abonner na compte YouTube héritier watate, c'est le temps au Kota YouTube, comment hériter wata. Ndeko mona ya robima wana, ata affiche ya woso na sima. So koti na TikTok, comment hériter wata officiel. Mona page ya mokonzesa wana. So koti na Facebook, komika hériter wata officiel. So ke na Instagram, okomi hériter wata na B29. Wana mona hériter wata. Tout ça vraiment na posta spirituelle, sinon s'abonner parce que c'est le temps. C'est le temps. Ouais, on a arrêté lié bilingue, on a chemin de la gloire. Ok. Ouais. Voilà, chemin de la gloire, c'est pour quand? Parce que, babi, et où mêler, comment raisonner pour, featuring, hérité, watana, ça, na, gêne, na, biso, la musique, et ça, déjà, succès, mais les gens se posent des questions. Et c'est, yango, on a des chemins de la gloire, yango, lembi, na mesa. Ni les autres, ça, là, que, tisiko, chemin de la gloire, tout le monde est derrière, qui, 96%, tout le monde est déjà, bobake, sili, tout le monde la chemin de la gloire. Ouais, la minute c'est déjà 100%. Vous avez dit 99%, 100. Déjà 100%.
bopema na bino bopema vraiment album ezoya mutami tungisa ko te belete batu balela na bango te soki ndenge nini parce que eloko ya mbangu simbaka te batu balobaka bien ke ya nzambe nde wumelaka wana eza eloko ya nzambe ezoya père ezoya eloko ya nzambe soki etelemi deja mutu akitaka ngo azalaka te deja goga yaka obimisa ngo makambo ekozala bien bopema na bino déjà avant décembre oyo tozobwaka affiche avant décembre tozobwaka affiche ezokita kaka gon to bombarder monde parce que chemin de la gloire eza bombe bombe eza eloko moko ere yaka explosaka ere kita bu etiki libulu wana otika po ekundama ekosenga basiècle parce que libulu ya molai chemin de la gloire na gloire bato nyonso babetaki tokotia bango mopanzi. Chemin de la gloire. Le chemin de la gloire, c'est pour bientôt avec l'artiste Héritier Watanabe. Comprenez que Héritier Watanabe nous donne rendez-vous le 8, le 9 à Brazzaville. Hein. Moi, date est un peu changé, mais c'est par rapport au gouvernement et à Brazza. Le 8, le 9 avec Héritier Watanabe à Brazzaville, n'a pas lieu de congrès où il y a vraiment Ebele Binus Bolingaka. Héritier Watanabe, DJ. Bientôt là peut-être on est venu au Brazza, ça se passe déjà comment? Déjà Brazza n'est aux acquis on a déjà ils ont prévu déjà photo longue ils ont prévu photo longue pour ils ont prévu tobeta les 25 na les 26 les 24 pardon les 24 na les 25 pardon mais là vous savez bon bango pe bazana temps ba élection bana temps ba élection bazana moi message moko faut ba pesa wana pendant des congrès yango moni et PCLT biso peto kene wana ne ba sengi biso ba esquisse ba modifier date donc tout ça on a pour les 8 na les 9 mais biso déjà les 30 si tout ça on a déjà tout bandi promotion parce que concert on a tout ça la maman na spectacle bilenge chemin de la gloire pour na Brazza to kopé ça déjà moi extrêmement chemin de la gloire et puis avant to ke kuna affiche déjà ko bima peut-être pas avant afficher bima to ko sala pe ba maramu susu et ko bouger les sous mboka ya makasi zo et puis bitumba pe ya ba musiciens ça les 15 jours rumba forever on a la yembaka boya siko botala nani ayembaka parce que Héritier Watanabe na rumba forever wana atie vocal ya mutema mabe makasi donc ayembi pena na esprit ke aleka kaka bango tout po mutu ayembi koleka wata zate bino moko bozela boyoka tie wata na rumba forever sorte ya vocal oyo wata tie soki ezangaki rumba wana nga ozala na difficulté mais Dieu grand wata yembi et puis ayembi tasko ayembi na sol ayembi na sol do ré mi fa sol akena ngona sol donc il m'a bezali voilà la contexte Héritier Watanabe ayembi na sol et voilà sorti meneti ko tomona ki de kolabiso pardon de konabiso Marc Aouz na TV pour dire que Héritier Watanabe a superbe Héritier Watanabe superbe ne ça raté tout ça en tant que spiritas. Non, on est à Bouzoba. Par rapport, il y a clip où il fallait Héritier Watanabe qui appelé. Et ça, Bouzoba. Tout le monde est créé. Et ça, Bouzoba. Déjà, Marc Anini, on a sur Bouzoba, comment on est, on peut Marc Aouz. Ce qui marque Ambisi, Azana nous kolo makas. Déjà, Koli. Moi, il soit Koli, aïe, barassou, maramorolobate. Pour comprendre, aginer, allons, la rare chapeau, l'émission, on a, comme on a. Aza pena suki awa donc di bandi pena ya di bandi azanango azoye basuma kambuté et puis tela makamazolo okopesa respecter ne logo epesa rabana azoye bakopesa valeur te kasi biloko ya zolo banga siko na ba niveau na ngana kotanga ka bakomba wana te ozo comprendre donc azana no muto azana problème mutu bango ne bakoma ko luka ba fingisa kana leader na bango yango moni eza pas kozana na leader oyo asuka na 5e primaire à cause de la difficulté à repérer sa banane na écoute pour Héritier Watanabe va permettre de battre le baraboulo et ça la spiritas tout ça bien éduqué malgré musique qui va comprendre en autre soyez critiquer artistiquement il y aura critiquer vie privée et comme vous oba baza sous maël était au moins t'es pas maël était critiquer musique à moninga c'est bon critiquer album il y a un mon album na bango zu yombo. Pourquoi? Ils ont bêté. Tant fait bas côté ba émission bas ça la promotion album na bango ba continue au film. Et puis qu'au film ngo ba au film makambo ba zo maîtriser te o ezaki na âge na bango ezo sopa. Et puis e ko lakisa ka bota te. Po soki mutu a bota za na bana. Azo bimisa ba bêtise na bongo. C'est que bana na ye pe na ba kinda kanchiki te. Ba bêtise na nani?
bongo mutu azobimisa eloko epesaka bana azopesa yango valeur te azoloba yango n'importe où aza zoba aza mayele te c'est que eyelakisa aleka na bas de l'école te aza mayele te et puis aza kisita abotaka te héritier abotaka te bongo Marc House aboti soko omoni mutu azoloba eloko azocomprendre te kasi ezongeli Marc House oyomona de amona Marc House aza na mwana te Marc House aza kisita et puis aza na kisutu bakata ye te oyebi yango Marc House bakata ye te sikoyo lokola ya botaka te ango compare bato nyonso na héritier watanabe aza na bana ya kitoko valeur superbe mutu bayeba yango na bana oyo abotaka héritier watanabe na bana ya kitoko so otali héritier watanabe otali héritiana omona elongi ya papa otali Ketia omona elongi ya papa otali Brooklyn omoni elongi ya papa omoni DRC elongi ya papa sikoyo mutu ya ofinga ye wana aza mayele te moni faut tu pete oke poto na kimukolo faut comprendre pour makambo wana so azala na kina lobango te okende poto na kimukolo et puis age aza nango aza na ménopause ya TV mazo comprendre ba age ya TV na na ménopause ya TV Marc House ana ménopause ya TV te ba age ya TV yango ye moko mo tekelo ko sala age na te aza na mukolo affaire aza mukolo ya leader na ye mukolo ya patron na ye siko biloko wana fale kutu ye mwana mukie aya kolobaka patron na ye siko ye papa mobimba bongo oya kofandisaka pe papa leader na place wana bano pe ba conseil omoni ndenge eza boye faut sala boye tozo comprendre ndenge eza bozana difficulté français ozoloba français bien te ezosopa biso banda kolobaka français ou bien lokola yo chike olandango bien te tokolakisa biso balakisa biso B-O-B. Voilà Marc House. Kasi, faut pas dire que leader na bango, avant de expliquer ba biloko wana. Pour ça mayele ti. Ozo comprendre, maramba osala na la team biloko na koleka ti. Et puis eza distraction, tu ozo comprendre que eza distraction. Ce qui sele yo azana maramuni na wate, eteli bango na nini. Parce que bango ba za biso to finga sele. Tu ko finga sele yo te. Asala maramuna ndenga osala. Ye pa finga ne wate ti. Ya lobby azana posa wate asala clip. Place bango bayokana kina wata biso zaki te place bayemba kina wata marambizi azalaki te bango tu bazalaki te soki wata akozala pe na clip wana te etali pe bango te donc c'est le ata lobby ata fingi wata on etali nango biso te ya makambo na bango bakati kele bino 48 heures c'est par rapport que soki boyi héritier watana be soka yete na clip wana na place na ko remplacer bamboa donc bat babi azala roi héritier watana be mboa eza mokili mobimba bi héritier watana bazamboa te héritier na bazala pulga koza nostra toto na satade mutu atsaka kimia na musique ya Congo aza mutu ato fini ya lobakate yeka makasi na musala boulot palais ba remplacer nyonso ba remplacer na on a préféré ba tsate ba nyao ba tsate ba nyao ko ba mboa te na ba nyao ba tsana bango ba nyao donc ceux qui pena bazozela biso to bana ko finga ceux qui bazozela biso to bana ko démarrer to za na temps wana te omoni ko senga ba tu ba yebi ko senga te nga suna na posa mutu aya na eloko na nga ifona flatter yo zo flatter ti ekeza la facilité loko la fingi problème ite ma finga wana pe ko zo remplacer na clip eza na makamba na mafinga na era ko remplacer na ngona clip ou bien pona ngai bakoluka pe bagolo bazawana bakotisi bango na clip c'est tout Goga aza concentré na chemin de la gloire. Voilà. Ba spiritas baza concentré na chemin de la gloire. Ma finga to bombi eza nango na coffre fort. Et na tente ko bimisango. Na tabo bisa ma finga. Voilà. Biso to ko finga, to ko finga to ko yoka mututé. Parce que to ko finga ebelé. Toza na 4 chambres salon ya ma finga. Oh là là. Tu as 4 chambres salon ya ma finga. Ta salon na bo fongoli. Na to fongoli na bisoti. Oh ba na jardin. Voilà. Oh to na clôture. To finga te mais to zo pesa kaka mo ba extrait et puis biso to ko finga ma finga ya sika po bango nyonso na ba loba finga ma finga malango nyonso ba loba loba maloba nango biso sko to wana biloko ya sika po to na 2023 et puis to kota 2024 et la kisi ke maramu nyonso ya kala to ko loba kango sute soko zui papa wana Marc House biloko nyonso loba déjà loba ne yango so zongi na mission ya ba 2012 2013 a loba ne yango azani ne loko sika te. Donc après le logo moko te oyo ya kobeta biso oyo koswa abeti leader biloko selon ye mais suite mais biso côté na ba pièce suite bimé selon leader na bango e kosopa leader na bango ba futaki mbongo te na francophonie po bakanga ki na diam biso to lobaki
Mais non. Leader na bango. Bongo bango na TV biloko ba bimisaki na vérité ni. Ya lobi buzoba. Ngana zolo ba vérité. Yebi teka leader na bango comment mo grosso comment ko teka diam. Yango boni bango tout mutu za raso bien te pourquoi? Suis ba meli diamba. Ba kamuna po ba teka ka ba vrai diamba ndenge bazawana. Suis ba meli kamuna milinge koti baza suna maîtrise te. Ba ba so nina koloba te. Même marka ozo bo pe torte. Ye makambo wana loba ki selon ya yebi azolo baba vraiment loba na sima drink. Parce que herbe rolongo la caméra kuite ko shila sokola vandi tala na loba ki buzoba. Mokile yoki bana ba yoki. Et puis baza na famille te ba lia ba famille na bango. Muta ko réclamer bêtise na ye azati. Parce que biso boy to wana ta ko bimisaka ba bêtise wana te. Toza na ba famille. Ata lelo. Ngakuna ye kutu déjà koli na ye. Ngasiko na micho na zana no gêne. Lobi na kokola bana na ngai ba hotela ka pe be mission papa na bango salaka. Donc parce que papa na bango alobaki boy. Baza na problème à mutu. Basa la promotion. Ceux qui ba koka ko fula artiste na bango te batika ba changer cop. Lokola ba mela ka diamba mingi ba fongola bango tout ba nganda ba ko makoteka diamba c'est tout. Ozi ba yampaka. Bango tout ba fongola nganda ba na koteka diamba. Ba Liverpool ba fongola nganda ba na koteka diamba. Pourquoi bango si ba coach be mission? Tala bakoma album na bango ezo beta te mais copie na bango komaka ka ba kolobela ka kombo ya héritier wapi et so pa bango est-ce que biso ba scripteur so mona ka biso pena ba mission surtout ba no tanga ka ba kombo na bango dans le vide to sala ngo te o ko tela ba mission na biso sala ka promotion ya star na biso ya artiste yango moni entourage na bango ezo finga mais par rapport à Liverpool, lobby pas où la team, moi, ça y est pas évident la secret Liverpool a zaki kuluna. Liverpool a bien redimé artiste. C'est là. Liverpool a zaki kuluna. Kuluna. Oui. What? Liverpool a zaki kuluna. TVND. Le rôle a joué occasion à remimante. Tu vas comprendre. Tu kuluna est à faux. Natikali. Parce que le rôle a outé la kuluna. Ba kuluna bazamingi. Yo keba. Yo boy. Jour à rebimisser la bio les chèques. Liverpool a bien. Jour à Liverpool a rebimisser la bio les chèques c'est une émission. Liverpool a zaki kuluna so teli bato ba lekana ba machette na émission avant concert en martyr eza ba Liverpool oh là là siko na orchestre si bongo bomba ba kuluna bongo ba permettre bango ba lobele pe bozo pekisa bango ti bo teka ba bien na bino ya martyr azape pemeni wana kuluna mais ya loba yebe artiste bien ko diminer artiste ako diminer na nini mokili mobimba azala kana argument te omoni ba golo baza les sel ba fanatique bazanga argument bango ba memaka mafinga na saki si ba ye nango ba lobi so tele ba mission bango tu ba ya kana argument te bango bazala kana mafinga à part mafinga bazana eloko te ba yebi ko loba te ba yebi ko finga à part ko finga c'est tout. Même musique ningu era zaki na biso abana ko sala promotion mais moi était de pas longwe côté à kiasa sous promotion te akomi nini ko finga ya lobi ya zabuka Jericho kasa ko buka pe Jericho buka na kala yo ko buka ngolelo eloko buka na déjà ko buka ya zabuka Jericho abuka Jericho au Congo ko buka la Jericho ngo wapi so ko buka Jericho kende kuna place ba buka ka Jericho yo ko buka Jericho la Congo eloko zo bonga bango mafinga sko nga soki na leader na bango na bengana bango kala ba pena ba ko bengana oh là là oui on continue la distraction musala ya ba fan ezaki er logo bimi sala promotion be boza ba komona différence ba spiritas na bango ba ventire wana na ba spiritas ba komona différence biso er album na biso ebima au finge biso to tseka bo to kangi promotion au finge biso to tsebo to kangi promotion siko bango place à promotion bazo finga wana siko leader la bango era vanda siko a tele mission siko la tse Liverpool la finga ewa sisa puli kindingu a finga iso boma bulo yango moni iye moko avanda lobi non nazo tika musique oui faut tika musique yango mona sala oh même album a bête ça jubilé so moni déjà muta sangisi ba vétéran et ba razo tika bal mo te biso équipe na biso léopard to sangisi ba vétéran pe to poli ndenge moko na bango ba sangani ba vétéran ba poli ba bebani ba bundi OK biso chemin de la gloire ezara voilà DJ nalikambo o yasele oye ko penisa moto mais babi artiste déjà andimaki koyemba déjà na artiste andimaki featuring mais pourquoi na era clip et botaka matata la mboka la biso so deux personnes bayembi non moni c'est le azave na biso c'est le scrum azave na biso
ye moko aloba aza ve ya goga aza ve ya goga ndenge aloba siko lokola aza ve lokola aza ve ya goga ayembaki na goga kado yango wana ti kasi amaîtrise ti soki oyembi na mutu aye na clip te eza mpe problème te vo na ye eza wana akosala mpe clip wate apréparé chemin de la gloire yo ndimi mpena wate ndenge apréparé chemin de la gloire boyaka esala so baclip eya logique te et puis biso baspiritas tolobaki goga salela biso chemin de la gloire soki kofula bapeti na yo bamikolo deja bafulama tika bango nano sala chemin de la gloire yango moni totofula stino ikomika mikono so nayebi bolingo nayebi kosala bolingo tokangi tiktok toye suso Samarie no zouk tosala mpe clip via maîtriser bosali clip ya honorable ekomi na clip ya moninga bokale wana eza tuza wenge toni héritier wate na beninga aza bon kombo na ye bofinga na bino nazoyoka kaka kombo wate yango wana bofinga na bino nazoyoka kaka donc bakofinga bakoloba ye azosala bulo donc c'est le scram aza mokolo makamusu bakomprendre yango kanaki mokolo yo moko otali noka boya naza mokolo makamusu otala omoni mpona wana lobi nini ketika na ona osala te yokai wate ayemba nzembo ngo na redi kosenga babebe ezalaka na kolela kosenga mikolo ezalaka na kotala siko ye azotala te azotala te kosenga mikolo ezalaka na kotala donc so osengi mutu tala siko yo soko ozotala te ozomipesa déjà tort alors yo kobanda koleka baémission oki obombaka de otouche siko place oyo ekotuta te eloko no mpe suki boye déjà voix ya wata eza déjà or déjà ayembaki na wata boyebi déjà ye moko alobi bastream yeke ede ya kitoko aprofite nango lokola ebandaki koke kitoko te na banzembo mosusu na wana eke kitoko aprofite nango asalela esengela mikolo ezalaka na kotala alanda na ye bato wana te baokoti na baerreur conseil kanga na opia ve yango wana osenga mikolo ezalaka na kotala c'est tout nana nga na mingi ya koloba te mais bato oyo baokota makambo wana nga na pe bino conseil bosala promotion ya album na bino bomitungisa pour rien nayebi te peut-être baoluka nzela poto mikolo ekomi boye baoluka nzela poto comme ofunisa bato poka wate moto amemisaka bato poto nzela poto peut-être baoluka nzela poto mais la décision ya bino baspiritas eza nini parce que tomona mpe l'autre côté baspiritas mosusu vraiment bazalaki mpe mwana kanda rage akanda bimaki biso baspiritasbobaki bozala distraction te bozalaka na bozoconcentre chemin de la gloire oyo ezoya mais bamisu mpenza basukaki motema babimaki maintenant mpona bino baspiritas vous dites quoi au fait eloko ezobomba biso omoni babuzo banyonso balobi wana eloko ezobomba biso eza tobaki toza concentré na album na biso omoni makambo eza mvutima biso dia toyebi promotion ndenge ezalaka omoni soki ozoprépare album soki okoti na mafinga bato bakozela su actualité album na bino te bakobanda kotala mafinga na bino afingaki nini balobaki nini ndenge moko bango yango omoni soki jeune wana père wana libandi so asali émission marque ya mbisi wana so asali ye ndenge bongo so asali émission bato bazelaka baloba afingaki nini soki kuluna wana ya liverpool asali émission bakotuna afingaki nini mais soki spiritas asali émission bakotuna alobeli album nini ozo comprendre donc biso toyaka kopesa promotion toyaka kokotisa eloko moko boye neti boye na biso baspiritas na miniti oyo bokota déjà bokende kosabone botondisa compte wana ya instagram ya goga ekoma ata 10 millions bokota kuna na youtube bokomisa yango ata 2 millions d'abonnés bokende na facebook bokomisa yango ata 20 millions d'abonnés wana siko toyaka koloba moto oyo akoya kotuna immeuble alobaki nini immeuble alobi photo côté ya YouTube to s'abonner parce que chemin de la gloire zoya immeuble alobi to vanda na biso to kipe bango te c'est chemin de la gloire eza na makambo po chemin za mulai chemin de la gloire po koma na gloire faut que na boke OK suka nango okomi na gloire est-ce que bango ba pona audition to yebije wana bien mais nga message na kopia bango bo kulu na wana ya Liverpool tana yo eza moi je to kofinga yo okotika jour to kofinga yo okebisa kasi azoloka ngai jour leleza bato bameli bakisa courage jour to kofinga yo okoyoka
mais ça lelo te tezo zelona no osilisa pena kofinga yo mo pena kompena suka omoni ke maloba ya sika eza sute après biso to koya to pio maloba sika je to finga okota no peka ndako mbala mo to pa kolo pena mafuta to tandio na moyi evide nango mais bokeba kote ngana wabanga phrase ozo banda ke yazaki mona ndako baye bango basala ke mi ange bi de moi beta ngana wabanga nde pesa na pa bi ana ba secret oya o na koyebi so plusieurs fois sorta mutu ya zana ngako vanda pembeni na wata te wata c'est un telo oui wata c'est un telo wata vanda kana ba vont rété vanda kana ba zoba te vanda kana ba imbécile te wata vanda kana ba criminalité ba kuluna te yango moni ba kangaki ba kidnapper ba bimaki mingi na ngambu ya ba M23 na ngambu ya ba Rwandais oulala na ngambu ba spiritas to bimisa kata kidnapper moko te donc wata avanda kana ba to bito salara soko pusi pembeni ne abana ko étudier soza ka mutu kaka ezana ngo bien te atio mupanzi siko yena ba race wana zana ngo c'est impossible à monter dans la team donc soko akosa bino kazaki na la team boy bisa tika c'est faux voilà parce que kuna na nous place à zalara a frauder ko frauder ti le lopé a komi ko zoma occasion ba yeba ye donc dans la team azalate to yebi te biso ngana yebi nazana ba vérité ne belé musuza ngona tina koloba te pona lobi tozana tant ko bimisa 4 chambres salon ya mafinga mais na miso to pemi mais on na reprendre bino Liverpool azalaki kuluna bango baza bato opération likofi yaki bato ke na politique mabete te aza kuluna bango baza opération likofi yaki na changer d'identité so na sa erreur ba robomanga yango moni akota sikonda pona ba vérité ne belé so kontenga na koyela bino ba vidéo tsa obunda kuluna Liverpool wana za kuluna yango tso moni maloba na TV la sake c'est kuluna alors bolanda kaete bato belé pe batela ke balanda na maloba te ana kuluna alors atika ko distraire biso na kebisio combien de fois tika ko distraire biso so ko zane loka osala te changer cop mais tika comme héritier wata botika ko déranger comme héritier wata na be aza muninga na binote oulala aza muninga leader na binote ana niveau na binote aza na niveau ya leader na binote okay orchestre héritier wata eza na niveau ya orchestre na binote oulala biso ba musicien na biso mutu atambola ka makolo azate oulala ba musicien na biso mutu abetaka matolo na aveni azate oulala ba musicien na biso mutu alalaka na ndako etangaka te azate c'est wana vie privée oyo ebotaka eza vie privée te oyo nde vie privée moni mabe na bino bopréféraka bango balobaka babétise bopréféraka bango bafingaka soki biso tofingi bosala nini bokomi kotrie maloba mone bosalaka zela bino bosalaka ndenge nini soki bango bafingi bozwi nyonso bobimisi po bango bana indépendance mais soki biso toye kofinga bokosala nini bokomi kotrie yango ndenge baponaka madesu osuka ekota mai ndako etangaka toyebi soko mo pesona tokobomba te ka yango na oloba ti biso soki tofingi bokoma kopona siko lokola madesu ekota mai te kota ndako etangaka wana omoni nga nga na nafingi te jour nga na kofinga mokili kosepela bakoloba penaka moto oyo afingi nayebi kofinga koleka muzeki ndingu nayebi kofinga koleka yampaka nayebi kofinga koleka Liverpool nayebi kofinga koleka Gouvele Gaulois maintenant nous nafinga te jour nga na kofinga mafinga ya sika oyo nano efinga mate bokomona penake mutu pena fingi pena bilongo ya sika mais focus sur le chemin de la gloire ya nano s'installer et sur place voilà nde tokoloba nde tokoya pe kofinga voilà vous comprenez que toza toujours car na kata DJ na kata émission na biso lelo te ce qui dit no kit oyo ezala vraiment en tout cas libre pour na mutu nyonso aza na besoin osala droit de réponse na ye aye na ba droit de réponse na ye à propos ya artiste na ye à propos ya leader na ye en tout cas vandaka lobi te place to boye balobaki boye simbaki te yaonga vraiment na ye DJ après avoir mon peuple oyo bino ba spiritas pat balobi pe ke ba spiritas bokoti na distraction mon pied parce que vous savez que vous avez une distraction mais comme nous bino ba spiritas beaucoup mo qui na distraction ya ko répondre
En fait, c'est comment? Bon, vous avez une réunion, vous avez parce que vous avez un candidat siko. Non, déjà, Spiritas, ça va les quartiers. Ok. So, tu as joué tout Spiritas, qui n'a pas payé. Même Ingaï, n'a pas les capés de mission. Mais, les le Sénégal, fois, si tu as une mission, n'a pas pour répondre. Mais, n'a pas pour expliquer que le concert n'a pas fait pousser. Le concert n'a pas fait qui a les 24, on a les 25, et comme il est 8. Et puis, n'a pas signalé que les cas qui te ont chemin de la gloire est commis à 90%, 99%. Si on est web, ça va te commis à 100%. Voilà. Donc, Kalate affiche les autres bimans. Après, on a tout l'album. D'accord. L'album n'a pas besoin de Makambu. Et botoli tous les baffles à Kin. Et botoli tous les baffles à Congo, Mobimba, puis à Mobimba. Après, c'est quoi, tu as un coffre fort. Nana kuna biso ya 4 chambres salon to fongoli siko mafinga ya sika ah la la to finga parce que ngamoko komona nga immeuble et puis naza immeuble moko ya 100 niveaux DJ immeuble voilà d'ailleurs pour yela Jericho yo yela biso nga siko naza immeuble ya 100 niveaux na robimisa misela bango ka 4 chambres salon ya mafinga ya sika et na robimisa ngo ba comprendre que na finga ki mais pour le moment tozana no boy toze la chemin de la gloire bima et ça bango mo peut obligé chemin de la gloire et kotia bango mupanzi donc obligé oyo azana tembe azela ou bien oyo azana doute atia litabis jour biso to bimisa date moko to bombarder de bo comprendre et puis oyo akozala na posa koza mwa makambo aya sikoyo abetela biso lisolo ya musique oyo akoya pona kofinga te ko répondre yete donc akosolola na chambre akosola na chambre couleur nini wana ye moko sikoyo akoyeba ba chambre eza ba couleur ebele akokutana mpe na chambre noire oh là là donc oyo akofinga akosola na chambre biso tokobeta masolo ya promotion ya chemin de la gloire bomona te ke chemin de la gloire na ebimi te mais masolo nango ezobeta ntina bafe voilà masolo ya chemin de la gloire ezobeta ntina bafe chemin de la gloire na ebimi te DJ bato mosusu mpe balobi ba featuring oyo hérité watana baosala na bagene ozomona ezosala succès keba te yo obenda moto non wana ezolakisa nyonso azosala ezorate te ezoatake mais mosusu bazobangela chemin de la gloire non eloko soki eza makasi il faut comprendre omoni mutu soki osala ya biloko ezosima elakisi ke mabe ezoya po sino mpe bima kala boyoka biloko ebele sino abeta ebele siko bacomprendre sino lelo mpo anini akoti na chemin de la gloire samarino ebele bayebi kaka na show lelo sikoyo chemin de la gloire ekotisi ye na système ya zuki donc akoti na chemin de la gloire donc eloko abie bayebaka ngo na ebandeli si moto abimisa album biloko tout akocréer il faut régner yango moni ekomi na mito na ebwaka lisoyi ya héritier wate ekomi korégner oh là là ebwakela esika ndeni kobwaka soyi na gauche lelo motu nyonso omobwaka soyi na gauche ozo comprendre donc nyonso oyo wate akosala ekosima mais tokoloba mingi te toza mpena na parle wate aotravaille baspiritas baotravaille wate aotravaille baspiritas baotravaille na miso biso nini tosala tofanda tobule erafiche na biso ebima tosala nini fo tosala boye promotion biso siko tolinga makambo ya sika tosala mposa makambo ya kala te promotion bango promotion bayaka ndeni soki affiche na bango elingo bima fo banda okompare ngo na oyo ya bato baleki na bainternet bakomi kofinga non biso tosala nini te fo tokende boye fo tosala boye omoni babule biso oza nango toteli non album na biso kobima liboso na te ya bawenge banda koyamba album ndenge nini ezalaki boye lelo bacd ezalaka su te tokosala ndenge nini non tokoya boye tokosala boye mitu ezosala siko ngambu wana milinga bazopense te bango kota biso na distraction bazobosanake tokosenga bango pli te toza niveau moko na bango te toza mpe ndenge moko te bango baza bagorile bazalaka na zamba biso oza baspiritutu bato balembaka te babangaka te mpe basedaka te biso oza bato moko fingi tomaîtrise kaka bokangi motema ate sa passe yango mona Lexi Wech afingaka biso to répondre na biso ete après 8 mois asengi pardon silence eleki makasi silence eleki mbaso na douleur même bango la silence voilà nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis encore merci na bino nyonso bozaki wana mpona kolanda Congo Esengo officiel TV mot de la fin na yo message fort na oni n'est pas baspiritas nyonso bazotala biso ya monde entier ouais spiritas balobi rumba forever ezoya
Le rôle à Rumba Forever, les autres, tout là qui s'est leader, n'a pas ça l'équipe, bango na koyemba. Mais que votre musique va comprendre Rumba Forever. Ezani. Non, Rumba Forever, on est le rôle là. Au moins, il n'y a pas de franc congolais, au sangi si ba artiste. Parce que ba sangi si ba artiste, au bazo pesé. Bango ne ba oyemba. Je sais what na bazana kat. Siko SMO ezake, ayembi koleka bango tout. D'accord. SMO ka yangwana, ayembi pena koleka bango tout. Donc, ye ayoka yango koyemba. Loko ya pansara koyemba ayembi na sol misuba yembi na ba do misuba yembi na ba mi ya yembi pena na sol alors spirites balobi Rumba Forever rezo bima le 15 rezo bima challenge ya vocal ya père to beta yango da d'accord ba comprendre parce que yo pesa sentiment po wata yemba ki azokanga misu ayembi azokanga misu ngana yoka ki extrait na yebi son wana nengeza ayembi koleka bango oh ngai de nani ngai na leki bango oh ngai ya mukolo kuna ya mukolo azati bo yoka nana yemba ki to préparer na mito spiritas nyoso oza na TikTok te fongola compte TikTok ngam na telemela spiritas nyoso oyo aza na Instagram ite fongola compte Instagram balobi turo to beta ngo mingi TikTok Instagram parce que na Facebook to beti de tous ko to beti ngo TikTok Instagram to pesa les meilleurs artistes na biso mo to yeba sala rama bien yango moni bien na biso na ba gorille ba fani na biso na ba wangila ba fani na biso mo pe ba spiritas kaka boy to telema kaka boy yango moni rituel na be depuis bimati lelo atikala ko kitate asala ta mo rechita mukiete nde bo mona pe chemin de la gloire ezoya to banaki na bino na retirada carrière d'honneur tu na bino mia jimi demo skolelo chemin de la gloire étage à likolo immeuble album maison ya donc il faut maîtriser vraiment tout qui s'esprit o ba fingaki ko kipete bete bango pena nzadi ba commentaire à mabe boko makamini te boko mela bango sur le chemin de la gloire arrive avec force yango ka réponse na biso ouais ouais zaki bongo DJ Duki Nzembela de wata immeuble à 100 niveau mal ba tema pele tout fait les facile tous les bêtises manga munene muto batunye so ba mabanga ye mangetela si vous en avez posé dans contacter na plus 243 89 12 99 ou c'est 3000 spiritas on a posé à la certifier contacter ngai et il est direct donc il focaliser kaka na chemin de la gloire to qui peut maramu sousuti o baloba ki boy kitaka lineti bozongisi jour na ngweza to fongola chambre 4 chambres salon ya mafinga esika donc merci na bayenyo so balandaki bo sanité Moualim Kaima Alif Bamote Belé la Bossanité maître de Masaki dit 2 fois maître et puis un leader Motomobali Bossanité CG Raboul Kassongo Méré Bouloki et puis maman madame Rosaline Rosie maman moro ya maîtrise alo baramini te azara muta posera ba axe le rôle les rois de la forêt et puis Bossanité CG Tchali Ubenga babi CG moko ya mayele makasi aba CG aba CG moko ba lokuta na nzela ti apena ba CG ba legisa pena ta ya mulai na chiki asala 12 ans na fac donc ayebi biki makasi ayebi pape makasi ba mote belé puis la Bossanité moko cause nostra la pulga cause nostra o babenga ka bongo Bayern Munich ya ba musicien nyonso ya polaka te a gagner kaka score lourd beta bango na chemin de la gloire ba spectateurs bazana bango déjà prêt vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup. Je dis encore merci derrière la caméra Arnaud de Matumuna. Merci beaucoup à Bruno Bikambungo ya prof. Merci beaucoup à Kissinger Antoine Manayo Nakata Moscou. Merci Namina Soulingara Congo et c'est un officiel TV. Ngala Mino Tukutene Misas.